Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo na benga ngo vraiment émission te mena ko senga bino ba pardon bo excusez nga parce que émission na biso ya ba amser lelo dimanche ezalité no sens que na zui deux vidéos moko na lobino na hotel yango te parce que eza na ba image ya malamu te nga habité na otika bongo te français la ba fan nanga o ba ozela émission na biso ya amser lelo na senga bino pardon bo limbisanga Mama Bijou do. Donc ma vidéo na zui na sepeli na ngote naza kosenga na bino muto ozotala nga oluka mwasi signé sala vidéo tindela Mama Bijou do vidéo na yo atia na Bidor TV chance eza ya yo émission eza ya Mama Bijou ndenge moko pe ndeko na nga ya mwasi esikozali obenga kingai na episode na lobi sala vidéo yo mto zaranuka na mad awa signé donc vie eza ya yo muto ya mto ki pa vie na ye bato ba ki pa ba vie ba ninga bazara na ngo lisusu te signé sala vidéo au pesa Mama Bijou et pour au monde appel ezaya yo émission ezaya Mama Bijou donc bande konanga bo signer bo sala la vidéo donc libala baluka kaka donc si kozali ta musozo mona muto sepeli na été ozo appel moko boye c'est de ko solo la ba photo bo bando tindana oya ko sepela na mobali oya ko benga yo oya ko sepela na mwasi oya ko benga yo Mama Bijou do alobi libala baluka libala eza la frontière te donc libala aluka kayango kaka ndenge moko peka na émission ya ba star bo pesa nga chance mais lelo vraiment na yeka pona osenga excuse na batunya surtout bazela émission na biso ya amser Mama Bijou do azala ba vidéo awa na ndaku mais moi na tiango ezate parce que na sepeli na ngote et puis naza ko profiter pona ko senga bino vraiment que bolongo la Sony bo sala ba émission bo tindela Mama Bijou parce que so bino bo sala émission te bozo benga nga na bandaku pona olobaki na oluka libala Mama Bijou do nazala autrement ya ko sala te parce que Mama Bijou do intérêt na ye ezaka ka émission na nga e marché tu vois so na bandi ko lukela bino na zui oyo na ndenga mulili na PC mobile na zio na PC moi singa skoyo intérêt na nga ekozala te na si boko comprendre nga intérêt na nga ekozala te nga intérêt na nga ezali yo sele linga vidéo nga na tio na kati ya Bidor TV bapel oyo banda kobenga par ci par là eza ya yo eza ya Mama Bijou te na lobaka na bino mutu nyonso toza na besoin ya retour na nga ndeni nini makambo ba amser eza ko fonctionner na ko yebisa yo pe na ko expliquer ba o baza na chance ba o bazui ba coup de fil bazali ba o pe baza na chance te bazali parce que si kanyo surtout ezala ka bongo boko ko si sa classe bozala salle boza 20 10 bazui musala 10 pe bazui te donc c'est comme ça tenter na yo chance benga Bidor TV nazoluka mobali benga Bidor TV nazoluka mwasi sala vidéo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali okozala jamais de si Mama Bijou do alobaka lisolo mona uti ko beta vendredi ezala batu moko ba bengi nga pona rotuna nga Mama Bijou do obeteli intel non botika na pekisa bino botika bobanda kala botika limasolo nanga so ngala beti nazana posa bakombo batu te ngala zala na posa ya lisolo nazwa lisolo na beta yango pula epesa batu conseil epesa batu basala yango conseil epesa batu basala yango te tamusa na posa sala yango conseil ete ya batu nazana posa ya bakombo batu te parce que na linga bakombo batu te tango bazo pesa nga lisolo wana mwana mobali wana azalaka na arrête aboyi na yepi kotangela nga kombo amuta bi Mama Bijou yebi na opeyete nga abi Mama Bijou yobetaka lisolo na otangela kombo mwana mwasi wana te nga tellement nga pela kipa makamba batu te nga na zui na nga ka lisolo na nga na komi yango na kaye na beti na nga lisolo botika kobenga pona otuna nga ko betela ki intel chaque fois so nga la sali lisolo bolo ba ko betela ki mutu bozongisa ki mutu bolemba te botika donc ndenge zawana na yebisaka na lobaka lisolo nyonso tout ezala na copie nango et puis ezala na original nango soki lisolo bimi eyeka pona kotia kimia eyeka pona koteyama mobali wazaki na ndaku oyo mosi na ya sala bon tamso ayeba ata ba mais mosi na pas sala bon tika na pekisa ye oui naza bande kwa bala naza bande kwa mibali naza pe na bana ya mibali donc ndeko na ya mobali ateya mosi na ye avanda na ndaku ndenge moko pe naza bande ko ya bana basi ndeko na mwasi nani ma sœur avzonga pe mutu aloba naza mwasi libala pourquoi na bima boy naza na nyoso tu na ndako
nazo bima libanda pourquoi. Donc c'est ça ezaka pour opesa batu conseil Mama Bijou do abeta lisolo ata ba ebisinga komba mutu nga nazana intérêt komba mutu tenga na tala ande lisolo na tala lisolo po ko betela benga ngo pesinga kombo ya mutu ba lisolo na eza ba polémique na omona kana beta ngo te ba te bele bazala na kaye nasi bazoyo kanga nazana kaye basolo na bono beta nte masolo na bono beta nte po mona ngo eza vraiment donc bassesse masolo pamba ya kende kimboka wana ya zonga ki ya kende ko sala etalinga tenga azwa masolo oyo eza na conseil oyo ezopesa batu conseil botika na bino ko beta mama baku Mama Bijou do mutu abetele lisolo Mama Bijou do ayebi ekutu te donc ngamo mutu abeti lisolo na yebi mutu abeti lisolo te nga na pesi na nga kaka conseil na mutu yo soto okuta na video ya Mama Bijou oyebi na yo mutu na makolo tobi Mama Bijou azoloba nini nazo senga na yo ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali luka na yo lisolo na betaki vendredi na komi titre dango makambu nyonso tout non na komi titre na soki mwasi ya libala ozala makambu ya kosala na oyo kosala te donc soki titre ngo penzi ko qualité mais eza babilo mo ndenge wana eza lisolo yo to beta ma vendredi passé awa donc vraiment luka lisolo wana oko comprendre makambu ni Mama Bijou do azolo parce que ngaso na beti lisolo ba ndena lobinga so na beti lisolo eza bato benga Mama Bijou obete lisolo nese ya intele o likamnini eza intelité et puis donc ngani Mama Bijou do ngana komisi message eza na bana baso basala yango balinga ko vanda na ndaku te balinga ko tika mibali na bango moko bazwa mayele eza pe na mibali o balinga bamona ki basi na bo babimaka bango epa na bango tamso e déranger bango te bazwa mayele parce que eza malamu te moi si faut ala toujours na mobali na au moins que soki bolingo ici là au moins que soki bozana ba problème là eza autre chose parce qu'avant tout qu'une défaite biso mibale il faut tous ala d'abord même morale donc botika la biloko betsa mabaku botika la biloko lobaki Mama Bijou do betela interne Mama Bijou do ozongisa ki ça sert à rien ngala pesa kaka conseil na mutu asala ngo te bozwa balobi oya malamu ozu oya mabe obwaki c'est pas obligé il faut kozwa nion surtout pas Mama Bijou yozwa oyo kozwa oyo po moni kozwa te ozuite donc c'est ça vous confirme Mama Bijou do masolo na bino bozala jamais dessus Mama Bijou do atanga ba koma bato ndinga mabete Mama Bijou do ce ko ndinga tanga koma bato ya na ndenge ya mabe participer kota na kati ya masolo biso mibale to beta lisolo ya mutu wana pona boyi ba bando benga nga non nga la vanda na ndako nga la bimate nga na zo ba coup de fil lelo na coup de fil ata combien na zo ba coup de fil ebele Mama Bijou do beta lisolo ya mutu na bo Mama Bijou do beta lisolo ya mutu na bo soki na moni za ba polémique na bonanga soki na moni za bien na beti nanga donc na lingi bino mingi vraiment bo excuser ka pona le journée dimanche na ndenge ke bomoni émission na biso ba amcrt na yebi ke dimanche ezoya nzamba osala biso ngolu ba video ya malamu ekomonana bato nyonso to baza na ndako boyoka Mama Bijou do na lobike libala baluka yango et puis mutu ya mutu azana makambu na ye bo confie bidor tu bozala jamais dessus nazopesa mbote mingi na ndeko na ngai ya mobali kombo na ye Makuma Vinga avandi na Frankfurt Makuma Vinga yo banda ko soutenir Mama Bijou de puis Mama Bijou do azana ba abonné de yo zala parmi les deux abonné au nazala na bango donc nazo peso vraiment merci wumela na ngwende na ebike so ok na Frankfurt otuni Makuma Vinga mutu nyonso to yebi Makuma Vinga donc ok pe na Maroc otuni ndeko na biso ya mobali na kombo ya Alain Mambasa mutu nyonso to yebi parce que ça vrai jo na kati ya Maroc donc na pesi ba abonné na nga tout ba bisous na yebi ke bozala un peu dessus parce que émission na biso lelo ezate mais ba lobi malamu kutu ezala nango peta mususu te ke bo sepela te bo continuer ko pesa nga ba vidéo bo continuer ko confier nga na linga bino mingi na lika na yebisa bino émission na biso ba amser réalité et puis bo tika so Mama Bijou do abeti lisolo bo tika ko yebisa nga ke obeteli intel ozongisi bo wana eza ba idée na bino eza ya ngate parce que nga moko na yebi na nga muto oyo lisolo oyo ebetami pona yete nga ba pesinga lisolo balobi beta lisolo na tuna balobi Mama Bijou yo beta ga lisolo za ntina weba komba mututé et puis na tiki parce que nazala na bongo te na ki parana ba vie abatuté na lingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais dessus bayo t'as oublié mosi na biso na Irlande mobali ya Gina quoi donc Mama Bijou do alobi bozala toujours wala na Bidor TV bozala jamais dessus donc bana Irlande tout na pesi bino mbote na
kombo na Yesu. Donc Mosi mobala Gina na Irlande. Bisous bisous. Pembenino naza lokola koba pasi to bisengo poso ekuba koyebi bienga nalobaka tro te me nazalaka kaka pre na nyonso pompia motema nanga eza yo bensonde esalaka nga tro te deti couple ya na la fini wala one prêtre bondela bebe abeda show bondela bebe Pablo Poyakono bondela bebe MP Mobali bondela bebe Capitaine Lokoro bondela bebe Johnny Kudia bondela bebe Madopo Yakondo bondela bebe Mama Bijoudor bondela bebe bondela bebe est-ce que soki mine suis lole mokolongo lango donc tikanga ina sala yanga problème mignon c'est na solution na couple esingaka compréhension koswa na kobeba nizakiralo naza na mutu te pour me consoler à part tande na kosoli mon bébé yokanga yondoza yanga mon bébé yokanga yondoza yanga ozayanga